to vandi nde omo to patienter jusqu'à maintenant nde to bimi boye 17h 18h to ki ba information mususu ba bi ezo ya to so la kuna ba mususu pe ba di banda mboka o ezo longwa il paraît que soki avion moko elongwa awa jet moko elongwa awa oyo okende kuna po ya na dérogation o ezo ya to vandi suka lango bandeko pe ya DG ba na kati nde ba ye ko confirmer biso pour nous dire quoi ba pilote ba na kati avion ba vandi tellement ba lembi l'avion il fallait kende artiste na Monica vena biso lambo na Monica ka Sampaio na ba artiste musicien on na monia na ebito soki na ngo ayaki on na tangi kombote donc kako c'est aza la délégation Montana za délégation mais ba artiste o ba ko ya makor na Monica ka nani lambo na Sampaio na ngai na ye na kombo ya Werason parce que le roi de la forêt a voyagé à Zana Katanga. Si vous avez un moteur, papa n'a koufi, azati. Moteur, chéri n'a koufi, azati. Bon, si quoi. Quand vous avez un neto, ah, toi, on a méchant. Héros, c'est là qui, corps à question, et c'est yaki. Corps, il y a vieux beaucoup, et c'est yaki. Corps, il y a Lutumba, et c'est yaki. Corps, il y a Nani Sous, Velay, et c'est yaki. Mais héros, c'est quoi, yo? Bah, tu donnes ma qualité. Cameroun, pas bon, il y a avec ça. Comment moi si na nani? Comment moi si na nani? Oh. Deuxième so collé. Pour te venir na parler. Tu vas aller chez Bango. Yo chaki loko. Sans éléphant. Sans éléphant. Eh. Sans éléphant, sans éléphant. Bosco na na yo lele ah. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Chers amis internautes, on a toujours en aéroport, il y a un dîner, il n'y a pas wapi, il y a un accord, il y a un général def de FAO, donc il y a un artiste, tout le monde peut s'appeler, tout le monde peut s'appeler, parce que tu as dit que Djene, Azam te lamba, Djene, Azam te ba yoji, s'appeler peut batiquer, tout le monde peut s'appeler, bonjour père. Oh, bonjour les grands journalistes. Bonne santé. La santé pépélé Kitoko. Voilà. Tu bien là comme on y a sapeur, il y a team nim. Ouais, c'est Yémé Didier Monda, le sapeur du moment. Dans la sapeur, il y a une nouvelle vision de la SAP, cour de grand. La SAP sans injure ni insulte, la SAP de maturité et sociale. Okay. Vraiment, nous avons bien des FAO, Aza, bien Abisso, Aza n'a pas mouté lamba. Aza mouta ndoule parce que ndoule forme, ndoule tambola longo. Aza mouta forme, Aza mouté lamba. Il y a quand même souci, il vient des FAO après 20 ans, il y a aussi Kamboga, oh, nous sommes tous les marins. Il y a des FAO, on a délégation, on va s'appeler, il y a des FAO. Les Djene. En tout cas, son âme repose en paix. Vraiment, il y a un autre sous. Pour la deuxième fois, si vous avez un bail, tu as mis mon way.
tu as dit moi donc mawatro jurons que la première fois vivant après 20 ans kotika mokotika pena mabele ya bakoko mais la deuxième fois to yambi to ko accompagner tina hôtel bana ofana na ville mais le deuxième fois to yamba to zala kana ensemble to zala na ba concert na makambo belé na événement nyoso vraiment azara très gentil na biso là le jour na ya yamba yamba la mibale que to yamba ba bon retour na pour na événement ko cartonner na bamboka wana ya bapaya to kuti déjà ndeko la biso atiki biso to yambi mowei yango na mawatro ndenge toyele lokola azalaki moto bilamba yango moni bapiese ebetami awa nde uta kolobaki aza moto bayamba moto banini yango na bapiese ebetami donc biso tozala toujours na forme danger ndenge eza awa kutu makambo koloba eza ebele te mais tokolobela na ofena forme te yebaka eza bayamba moto ndenge kaka ezalaka eza émission ya forme te eza émission ya mawa mais lokola tobetaka forme eza kaka tobeta kaka forme yango wana eza donc moye tolobela mpena bacommentaire mingi eza te toana badouleur tu as une mention. Les lopes de jour, depuis 5 h du matin, tu as déjà. Tu as tout le monde a mis ce qui m'a amené, c'est une délégation qui est voyage et hier, tu as dit tu sais que tu as déjà 17 h. Diesel, il faut montrer qu'ils sont en retard. 17 h. Si tu as filmé un caméraman, on peut dire que non. Ils ont l'air exact et un boca. Ah, bilo on est en Guana, VDF. Il y a un moniteur au comité RO. Bon, programme est changé. Voilà. Délégation qui est nango, mais balobi qui est tout patienté, balobi peut-être. Les autres ont connu les autres mardi. Les autres mardi, le 10. Le 11 janvier 2022. Alors qu'on regarde le 12 janvier 2022. Ceux qui nous ont battu biso, vraiment, tous années toujours ensemble. Les teams jouent à l'enterrement. Voilà. Vraiment, merci. Oui. Général des FAO, il n'y a pas qui s'appelle, mais pourquoi pas bien le faire ça l'organisation, il y a bien le mot pour l'accord. Non, organisation ça m'a cassé, surtout cours de grand, il y a toujours mis ensemble dans cours de grand. La nouvelle vision, non. Matanga devant donc base na n'est afanda ki awa, afanda mi na matadi. Nana master basaki na matadi de ko crocodile luozi azaki na matadi, le capitaine d'Alimbe azaki ko na matadi, bafanda sengi matanga pele fanda ko na siège na biso to dans de formation. Mais pour l'organisation ça perd vraiment ils ont makasi vraiment ndenge zalaki wana yemoko le maréchal Rive Konu azaki ko préparer mangamoye azaki ko préparer makasi pour na sortie na arriver à Rive Konu akoya awa azala dire le 10 février pour l'événement ya Nyarkos tout ça ko célébrer pour la kokata banderole ya mausolée ya Stervos Nyarkos azalaki na biso ensemble azalaki na biso ensemble pour kokata mausolée ya le 10 février. Donc il y a un programme qui est au Kata Mausolée. Il y a un enfant qui Rive Kono. Enfin, c'est bien un kit il y a le pape de la SAP. Ouais, attaque c'est que Roland le grand japonais, le léopard de la SAP, le vrai. Général de FAO, Azavier Oyo, Ngai Nazalaki Naye, trop. Aza vie na ngai azano na ba Kenya tout sur la nyonso donc il na romozanga na runa maloba parce que j'ai mal au cœur donc organisation ba saper ezaka ngai nde seke funa lukana yebela nde na koyebisa ekiri to koluka to sala nde to sala mais les a pepele ba banderole les a matadi na rompe Willery na ba 24 na ba mouché partout donc ngamo attaque seke les leaders. Ah bon, souci ça non, il y a mutu non, banderole ça non eloko parce que ngani na bonana pasi makasi na perdre moko ya ba généraux na perdre donc na maman na souci ya olobate parce que VDF nyonso soto sola na ya benga po ya benga ngana komo na ngape na ndako Roland seke Roland tala salaboy pe en plus toto za na vie na décembre oyo na Matadi nazaki na Matadi ti azongi kisasa tikinga na Matadi awe voyager mais oui donc
pasera makasi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et ça, tu passé bino ba condoléances parce que azali moko pe ya lignée na bino etali forme courage. Tu ebi que ya ki me forme tikali et puis bon continuer. Idéologie toujours etikali forme vie ngamoko na ve Chirac to kabola yango. Ve Chirac landaka ba plan ya vie to kabola yango ngana yo. Voilà. Merci beaucoup, merci cher ami internaute. Voilà, je pense que il fait plaisir. Il y a une exclusivité par rapport il y a arrivé à général, il y a corps il y a général des FAO. Alors ici branché sur Afrique Télévision et puis on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Mopandisango hier Zaki Nakati surtout Loba. Maman, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui aussi une organisation. Ngana kati organisation te na restifier muke. OK, merci beaucoup. Naza chargé ya social ya Pelco. Si. Et puis to yaki déjà comme ba informer parce que 9 ou 8 heures, to zaki a depuis to yaki tongo tellement. To meki kokota na ndenge zakaka ya ba relation moi ba ndeko musu ba na kati, to kota ti na kati ya bureau à DGM. Pour to zo ba confirmation sur ce qui corps ya général de FAO Ezoya. To vandi au moins to patienter jusqu'à maintenant de to bimi boye 17h 18h to ki ba information mususu ba bi ezo ya to so la kuna ba mususu pe ba di banda mboka o ezo longwa il paraît que soki avion moko elongwa awa jet moko elongwa awa o okende kuna po ya na dérogation o ezo ya to vandi suka lango bandeko pe ya déjà ba na kati nde ba ye ko confirmer biso pour nous dire quoi ba pilote ba na kati avion ba vandi tellement ba lembi na avion il fallait kende ti na point que mutuka moko ekozwa bango balongoli bango na kati ya avion bazongisi bango na kati ya salon d'attente donc faut pas vendre balia na kati ya restaurant donc on déjà tout le monde attend mususu soki epela ndenge ya voyage komona ke ba pilote bakiti certainement et ko yobe ko yate donc na ndenge ya mabete faut bazela babenga bango po ba confirmer bango po bakende po avion mata bongo te avion décoller il faut encore moboé ezala chaque fois auto bima maman je pense que l'émission peut de côté a confirmé biso alors biso beaucoup zonga na bino parce que bayebi herbe ko yate c'est une explication petit au PC plutôt jusqu'à maintenant c'est que délégation OP qui était pour la pilote bazana délégation qui était banalobi bien ba pilote ba kiti na avion ba vandi na salon po ba lembi ko vanda na kati ya avion donc déjà si ba kiti faut bazela siko accord avant ba kende il faut encore moi il y a décollage non ba pesi accord te ba décoller comment donc ce qui est vrai ba lobi ekoki ko ya lelo pe to ko risquer ko ya pe na butu ou bien ko ya lobi donc on biso to yoki nde to uti na kati yango wana comment esali ke accord wana pe samate et eloni esali ke accord ipenda ba accord en tout cas wana nde nangala bino lokwa ba pandisango to yebi yango te jusqu'à maintenant comme ça to zela nde tina suka to yoka soki décoller biso ngo to sala ndeko to monde qui avait pe et décoller par rapport à la général des FAO vous allez aussi na mon oncle Sandro le tombo azali surtout au travail na cela veut dire oyebi un peu moins musique yango ndenge kina par rapport à général des FAO monene o azali ya komona ba mbuyema oyo pour le banini parce que bato belé bazo déclarer même famille eyebi programme T to zaki a just alemba président Imiko chaque Congo mundo so pesa information et puis information est toujours compliqué qu'est-ce qui se passe mamie bon famille eyebi penza makambo te biso lozalaki biso no lobaka to ba avec preuve biso lozalaki lobi to soyona maman lobi ke ba yebi eloko te par rapport ya organisation donc dès l'été ça là ye maman souci na bango eza nini quand il y a général des FAO et il y a balelé na kati mboka na ye et puis batali sango na nzela ya ba Congo donc c'est-à-dire ba cimetière eza na banzela ya ba Congo ya onde maman za na posa ba ki okunda mwa ne pa muta ba Congo abaki mwana ba ki okunda na nzela ba ndundu te donc na ndenge pe ya romona moi des autres que pour maman lobi ke ata musicien moko ta yaka baka bosé na montana bayaka avant le jour des FAO akufaka mais là tout le monde ba musicien ba côté studio ba sala hommage à des FAO et là qu'on nini on va sala hommage à des FAO mais aussi non que maman la za pour sa consolation que pas ba musicien non pour moi on est un musicien donc ba on appelle bango bazoya et ça la paix bien que ba camarade ya mwana nanga ba ye peut-être musu ba mona et ko ça fait soulagement la consolation maman wa donc voilà peut-être musu information ya ngalo ba musicien so peut pas lukano ba revoir ba bon so ba kam so nga na moni ke loko esami boy c'est que des organisations il faut ba luka ba orienter makamu susu valeur na bango surtout na mambo eza ya musique na boyoka na kati ya bango so ekota tant boyoka les autres au moins ba des autres mo banda osala parce que to yebite na ndenge avion va décoller nde ba bien c'est que jet eza privé. Il y a ce qu'on comprendre. Les agents privé ou les présidents surtout, et pour que vous accord, il y a général des FAO.
certainement avant yango ekende il faut avant les zala et puis chose grave on nga na yoki kuna babeza avion ya bangolais oyo ezalaka nde baloué eza avion na biso te oui eza avion ya bangolais siko avion wana est ce que angola nde moto apesi avali na moteki avion na ye kokokende ou bien ndeni faut se dota point d'interrogation eza manque ya baavion na biso te eza nango ya négligence en tout cas te bamanque ya avion te po tokala biso mpe ya mona mwa baavion na biso na so comprendre eza nango ndenge wana nga nango nata mosu na voiture me na ndimi mpe na bima nanga ta mosu na taxi nazwi mpe taxi espace naki otambola nango eza nango na bandenge moko boye donc juste oyo na ngai naloba yango wana par rapport oyo ngai nayebi soki erate lelo ekoya mpe comme mpe ekoya lelo na butu tout comme ekoya mpe lobi par rapport ya omonaki bapilote balongwe bakoti déjà na kati ya sale wana ekomi neti bamauvais signe donc peut-être mosu nango bango bakozonga mpe te donc voilà merci beaucoup c'est très important d'accord merci ozala conseiller ministre ve na biso paluku magloire toti ozala wana bato oyo fa bakeka bose montana bato ebele toti ozala na bango wana alors baza déterminé okende na baprésident Charlie Mboyo mpona ozwa nzoto ya nkondo defao. Voilà. Mais apparemment ils ont négligé parce que comme on a en général des fois ça vraiment ils connaissent les mboka na biso mais ba pesi ba information que le lot vraiment qu'on résout comme on a que deux pays bazaki vraiment informé té ils ont apparemment négligence. Bon ils ont pas négligence té il y a pas problème administratif. Yaya vous blaguez avec le mot négligence. Gouvernement de la République va affréter jet va affréter avion. Yobi combien ça coûte avion donc gouvernement bi bon avion zawana. Les gens ont un erreur administratif. On a un gouvernement pesi avion. Ils ont mais ils ont sous bateau peut-être seulement erreur administratif. Donc ils ont un problème, il y a autorisation à survol. Survol cela veut dire avion eroleka na mapata, il y a Guinée équatoriale. Eroleka pe na mapata, il y a Gabon. Donc baroleka bongo te faut ba futa. Ndemo pe biso na RDC ba avion oyo ekendaka biso oyo eleka awa na mapata na biso bafutaka. C'est ça, c'est ce qu'on appelle autorisation de survol. Donc yango nde peut-être ayé na retard. Et je crois maman Karine Foura notre ministre de culture a sali quand même fort mon amoni kuna na mon ma bouger. C'est que ba okende. Donc sowe na biso ezali ke nzoto ya nkondo de fao ezongela biso awa po to rendre ba hommage mérité. Mais là mwana mboka toto yamba mutupazaki na kati kuna a confirmé biso ke ba pilote balongwe na avion bazali sauter na kati avion parce que balemi na bango jusqu'à maintenant ordre ya décollage ya avion nane pesami te. Baso eza bongo ça le comme malobi. Ouais so eza bongo ça est comme un lobby. À ta biso na bino pende to vanda to lembit. Vraiment si depuis 6 heures. To zapela na nzoto ndenge mona pilote. Surtout pilote ye musana ko vanda na kiti ko vola kado. Azana raison ya kolemba. Talaka banda il fallait décollage à 7h du matin mais to comme 18h et là au moins salamité donc azana raison. Wana muto après 7h azate. Mais ce n'est qu'une partie remise. Ngana côté la mutu te mais na mona ndena ndenge ya droiture. Donc rien n'est perdu. Avion le rôle les awana, c'est que lobby et ça la manga on se peut ça maga lobby pourquoi les lobby si ils s'appellent ba marambu tout ba démarche administrative nyonso après lobby na tongo ba ke kozonzo ton kondo po bisona Cameroun c'est 4 heures du temps. Donc tant ba okende ba sali aller retour ba zongi na ngonga moko bien oyo ke tango to leka wana na nzela na nzoto kondo de fao ba fanatique na ye ba tebelo ba hotel mananzela ba monaye va rendre quand même hommage. Moi, je suis Roger. Vous allez aussi permettre le roi de la forêt aussi icône de la musique congolaise. Par rapport à Yamamoto, on n'a pas général de fort. Et comme il y a une grandeur générale de fort, parce qu'il y a une œuvre belée, à saluer vraiment, c'est icône. Mais par rapport à Mamono, c'est un peu et comme il y a aussi un ministère des organisations comme ici, côté ministère, mais ils ont déclaré des organisations ali. Tant il y a un ministère, c'est un marnango. Mais des organisations ali. Il y a un ministère où vous avez vivant les oyo bo s'organiser boza ba professionnel premièrement ndenge bo voyage aka bo kenda na ba pays mususu tant bo kenda ba voyage boza ngate na ba délégation na bo kenda na ba médecin privé il faut que même ba médecin privé ne tout monde ba joueur na biso ba na ba médecin na bango privé tout monde ba dire merci mbokani ba Cédric Bakambu tout monde ba Bolasi tout monde ba Kebano l'air ba Congo malgré équipe nationale les ana équipe médicale nango mais bango mo bayaka na ba oya bango mo privé pourquoi parce que ya bango na ba tchekara bango avant matana terrain
médecin na ya checker atala bi ça va ndenge mo pe na sang na grand leader na biso ba mission na biso congolais ndenge bozala wana ndenge bo voyager premièrement bozala na ba médecin privé ezabti ko sala biso bien po toza na posa na bino tala général des fois ke kufa ye moko eza bien te ye moko ça zaki na mutu pembeni peut-être au secours ninga ezala. Et deuxièmement, un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayenda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur de Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous de rien n'ont effardissé. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises des GDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Mission s'organiser. Beaucoup ça danger. Boza mapangu boza bilamba danger boza mituka danger mais ça beaucoup fi et comme gouvernement. En tout cas ça soni. Et là ça que ba mission so ba piaker. On n'a rien. Comment ba mission na biso c'est beaucoup fait comme aka boye. C'est vrai que boza batu ya gouvernement. Biso tout to batu l'état. Mais na ba grandeur na ba kombo na bino na ba œuvre danger bo sali. Boza batu mo ke lelo miso kufi. D'abord, yo moko nano se prendre en charge do ba ke ba na compte à banque na ba débloquer là, ba sali marambu l'état ko fout ata après. L'état remboursé. Mais d'abord yo mo ba compte na yo na ba makam na yo, ba ye ba ono ba donc nengo zala ki pour général de fort de son vivant aligna lix. Aki muta lix. Donc na ndimateur général de fort là kufi ba pour le londe ba kende. Ce qui a vu que l'élo, c'est que 4 heures, 3 heures. Tant que vous avez un super cordial résultat, vous avez 207 mots, exemple, gars. Vous comprenez? Donc, pour dire que, et là, on a conseillé les leaders na biso, tant que vous êtes vivant, vous s'organisez. Le Mounele, a une assurance liwa. A une assurance vie, une assurance liwa. Vous comprenez? Donc, pour dire que tant que vous avez un poto, Mundela yebi ke muto za une assurance, l'assurance n'est sauvée. Ndé na senga ba leader na biso, bo za la peine assurance wana. Ndenge bo za lix de votre vivant, bo za appel lix de temps bo kufa et za la teke au des organisations au boye en tout cas honoré binoté. Voilà, puis Roger Mona Mboka, que présence on a délégué par Where ensemble. Babengaki oyo koya kaka parce que likambo ya présence ya Baptiste jusque là tomoni présence vive ya Baptiste baza kotanga Baptiste baza ya kopona bilongeza muke alors tomoni bango déjà Where ensemble Baptiste na monika vena biso lamdo na monika ka sampayo na Baptiste musicien on na monia na habite soki na ngo ya ki on na tangi kombote donc kako c'est aza la délégation Montana en délégation, mais Baptiste, on va croire qu'il y a encore.
namoni kaka nani lambio na sampayo na ngai na ye na kombo ya Werason parce que le roi de la forêt a voyagé aza na Katanga ake kobeta na kanya makasi alors ayebisa nga pi Roger kozanga te ozana aéroport parce que wana vie na bango wana vie na biso wenge aza vie oyo aida wenge trop donc le roi de la forêt vraiment soki ye moko azali na Kinshasa bolinga bomoni awa yango moni a délégué nga pe na mambebela osala mais na ye pour mokonzi obaki na ya donc na ye pour représenter Werason le roi de la aussi le point très important au lobby par rapport il y a des musiciens va s'organiser merci beaucoup mais général des fois a servi peu mot parce que le lot ceux qui tout le monde a même fallu pour pas tout le monde a musicien le roi de la forêt ba ke Talibana et ça on est rien de son image étant que icône mboka oh tout le monde chaque fois on a déplorer même ba fiche na ba badge tout ça exacté nga question nga suka ngona na ebité mon mboka ben ça fait partie de l'organisation. L'État a obimsara mbongo. Mais l'organisateur est banani. C'est ça le problème. L'organisateur est banani. L'État a obimsara mbongo. L'État est papa. Moi, na lobi na nzala na ne lambate na ninte papa za bimisi mbongo. Mais nani soit ko ressemble la moi na bilamba ressemble organisation. Wana mamba l'État te. Au monde. Donc ça problème à l'État, ça problème il y a organisation. Dans une organisation, il y a nani. Voilà. Alors, nous avons un organisateur, nous avons analystes. La situation parce que ça dérange la population, un grand icône de la République démocratique du Congo, bien Kazaki ailleurs, mais ça on doit œuvre minée de la République démocratique. Premièrement, il faut que et l'eau qu'on des fois qu'il y a exil. Des fois, il y a un exil. Exil, les hommes qui m'ont par rapport à la raison de son songolo. Des fois, il y a tourné il y a 10 ans aux États-Unis. Et là, des fois, en 98, il y a tourné il y a 10 ans aux États-Unis. À comment aux États-Unis, il y a Kimae. Il y a Kimae aux États-Unis, il y a Kini. Bino boyebi, ça boyebi histoire na boyebi. Il y a une déception et même des fois na Kenya. Des fois, se retrouve na Kenya. Na Kenya kuna des fois za nzambe donc na biso que côté kuna ba pays à côté kuna des fois za danger yango moni avant d'aller kuna c'est bazar ne kuna pour linga ne kuna et ça te gagner exil des fois c'est un congolais des fois auto za lobby awa azaki na biso beti partout to za kinaye quelque chose qui dit organisateur de ba salima mabe ke ba mbongo bazio mo pona ba intérêt na ba mokotolo ba yibi mbongo pona organisation ya matanga ya défense bon nga na yebi na nga organisation te na pe organisateur te na ko accuser mutu te ne lo na za na preuve te ne lo na preuve te ma na yebi ke marambo yo za na bato ba yebi osala ngo très bien ba organisation za na bato pe na ba yebi na je ne crois pas que Baton va s'impliquer. Vous comprenez? Moi, intervention, il y a la population, peu témoignage, il y a population un peu publique. Par rapport, il y a au Lamou, il y a général des fois, il y a population, peuple congolais. Oh, bah, il y a un aéroport pour tout Banjo, tout Yamoui, Nzela Moko, tout y quelques témoignages. Bonjour, papa, bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Ça va. Nazomona oza na kanda penza na niveau moko ya kosakana te lelo toye kolela mowei eza jour ya mawape pasi mais témoignage ni ko pesa pona général des fois o ayembela biso ba papa aye banze moko ya kitoko o etikala na mitema bato VDF ngala le grand fan na ye merci beaucoup banze on est tout asala nzembo a faute mais toi pe la méchant na ye ya nini te ya nini kasi ba fait le tout ba derrière ah ba fait beaucoup ba derrière ba fait tout ba kester tout ba derrière ba si la ba ya kolela ba ba ya mebembe ba ke ya ko so bembe ba yepe ba leli ba mais ve azaki na mwasi na Kenya azalaki na yo mona ki babi mwasi comment mwasi na nani montana utaki lo baki comment mwasi na ye nani comment mwasi na ye nani to éviter ah ve chem so kole poto kene na palais to reta le shebango sans téléphone. Sans téléphone. Sans téléphone, sans téléphone. Bosco, non, non, non. Parce que souci n'a pas de bon souci, tu as chaîné sur ma ramouté, viens ça d'ailleurs. Tu as ça sur le moteur, ah, papa, l'a koufi, azati.
muta olela chéri nanga kwa kufi azate bon siko kabiso belman neto lela ah toi na méchant héros ezalaki corps orchestre ese yaki corps ya vieux beaucoup ese yaki corps ya lutumba ese yaki corps ya nani susu velei ese yaki mais héros sikoyo bato non bakei te Cameroun pa boyi na ye avion kita sikoyo ye sanga suni. Merci beaucoup. En tout cas, ça va vraiment. Tu continues là comme tu n'as mis tes pobiso, tu as pas polémique. Ah, viens c'est pas si bisoté. Même balo barapé ma ba mo wéité. Oh. Tala, ngani la zawa. Nazala malamu nanga nazala mabe na ngai. Bino zela muta ku fa po ko makoma kamno suzeka ya malamu non. Azali ya malamu po abete biso ndulu abete biso forme. Siko sans téléphone. La réalité nini yo botate peut-être maladie moko boye maladie nini ekoza la nini parce que biso ne to sepelité ta bon wala musolo ba nini biso ne to sepelika te avion peso kende te to ça ni mais balobi ke côté politique ni oh bon des fois des politiciens oh des fois des politiciens asala politique en web lisolo moko lisolo wana na boya kango ye moko pe boya ngo toyo qui pour faire Denis les Salobi des fois na de son vivant maintenant linga basi mais avant kende Kenya akende kufana na Kenya moi c'est des vakae pas déception là pesa kae idée avant que OK d'accord avant que de Kenya asala ki sasa yo soka ya sona na mutu pona mwasi mais musicien na pe montana kamenga na tuno ka question yo kaka de fois soni na mutu pona mwasi musicien na pe montana kamenga bon ngala mama sa to sona pe to weli mwasi yo tika ko ka de fois du conflit moko na mutu pona mwasi ba kester baza ba conflit mazaki ne pe rancunier te kasi rancunier te oh mubali nyonso na kama momi azakaka na rancune yo ka de fois c'est di rancune na mutu pona mwasi ngaza pan na ye na ko ba no melo banze mone nyonso pe na voix na ye ah yemba te ebimika lelo po via daye donc ebima lelo ka po via daye ka lelo po via daye allez ruma komi mwana ya defa te vie sans téléphone yo to tuna ngai o ngaza fan na ye na oka musique na ye na kena ba concert na ye ba mona ye ya ba vie na ye privé nga na oye bande mais vie est-il que sans téléphone par rapport ya ba rumeur ba nos les cas sur sa vie sexuelle to confirmer ça solo to eza faux ya solo keni qui ba vie sexuelle na ye yo muto ye bien ngoloba que ya comment que homosexuel et tout ça ah wa nga na ebite mais nga na ebika vie sans téléphone. Merci beaucoup. Chers abonnés, tous les artistes à Cabo, c'est au Lelo. Tokolo bake baza ba koko ya général de FAO. Ba yaki en aéroport pour na ko yambakor ya général de FAO mais comité Lelo. Donc tous les artistes de Jaguar, bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère. C'est vrai Lelo maweza makasi toye na toye pour na tozo corps et koya sous Lelo te. Okolo bani na bato nyonso bazela kiam. Ouais, vraiment donc tout vraiment basaki dai bazala pena patient donc wana za ikona mboka donc so itam ça mambo ya mambo ani ya on sait isim bien mais l'autre déjà ba déjà 8h déjà à dai zadana kin 8h. Alors souvenir les loyo gardé général de fa besoin chance ya zalana et c'est vrai boza ba kokona ko vana na boko sola tama comme musique. Ouais to sola mingi na ve tant va aikin to bien conseiller mo izara na kisantu to gina na prise sur la peine normal, tu as un guizo, tu sur la peine normal, qui te dit ma casse donc Pépé les lots a été vraiment sur la peine bien avé, normal qu'il a. Alors un dernier mot on a bateau nous sur Hollanda émission et puis bon linga baye ba organisation ya matanga programme soko zanango o meka un peu copier ça. Ouais mingi vraiment donc comme ça qui non dès comme à lobby depuis tous les motos on général des fois au bas mon en avant donc on a rapport to yamba avec toko tout na cinquantenaire tout sigavé tu as programme il y a jour Eurobima donc tout le monde en avant on a mingi vraiment dans le bas pénalisé quoi donc il y a vraiment. Merci beaucoup. Alors tout le monde comme sous artiste sensible hein? Ouais. Bonsoir. Bonsoir monde entier, bonsoir sur internet et puis bonsoir à Batouazou Landabiso partout dans le monde.
tozala en aéroport ya njili toyaki mpona tozela accord ya général de fao eya awa mais tomoni ke mwa mbilinga ekoti yango babiki no eria lobby. Alors yo loko oza artiste akabo aussi tokoloba oza koko ya général de fao mbilinga eza na niveau nini? Bon bamilinga wana nga vraiment na oyeba ngo te mpona vandi libanda awa ba président na nga Kabo Sebulembi na kati twana tozana Gigi Zoa CG na biso anaza yem ta koyeba pena mwana bien ponga ina za koko ya général de fao na za ine na Kenya tanto no beta na Kenya na général de fao en tout cas akei wana yambela biso esala biso mwa bien ngomona wana ba souvenir sala noki Richard lelo ye moteme tondi na bolingo na yo na boye bakoshema eswisanga misuni ya mikuwa dokotolo apekisanga yeye donc biloko bongo donc ba nostalgie wana général de phase icône monene na mboka monde entier bazolela ye et puis biso pe aba artiste ne ba totiki était tozolela toujours na ye longo donc na président soka Kabo Sebulembi yango moni toza a lobby pe sous tozala to limbati. Très bien. Voilà, tu écoutes dans sous lobby. En tout cas, CG to zoyo pour une émission spéciale de FAO. Donc, mais sûrement dans l'ingolo ba un mot na batonio so balinga général de FAO les loba na pas si mais corps et été nini okoyebisa bango. Donc déjà dans la regret makasi et puis on a bien ya fanfan. Donc comme on est fanfan, on a bien ya fanfan. Donc on a vie ma belle donc na bi soir à vie. Histoire à vie tout na bien. Donc on a ça qu'on a regret pour qu'on y a nga boye ça personne fois na comme l'aéroport boy lobby boy do qu'est-ce qui se passe dans maman ça nini comme lobby to fongola ba page de to lobby le lona lobby na koloba nande lobby na koloba très bien ça na tele lobby ce nini ko sala lobby to koloba le lobby to koloba te dans monde entier moi kande za makasi donc ya fanfa ba okene ngona te au via ça icône continentale d'Afrique pour buka ba stade de l'Afrique quand on a douala wana na stade ya Eboué na 97 il va buka stade wana vous comprenez mais le lot parce que bon histoire parce que bon ça na mebeli donc ça moi regret makasi donc moi regret trop mais le lot na koloba te mais lobby na koloba très bien lobby to zo chance ya ozana yo pour kobete la biso masolo pe bisa l'artiste c'est l'improvisation na honoré na émission na yo Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.